parole. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde sur www.trace-rdc News. René Abiri, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. René Abiri, les représentants de groupes d'intercession internationale. Nazwaki message ya Nzambe pour la République démocratique du Congo. Naingwana Congolais de partout dans le monde qu'on négligeait message OET, soit message OET vraiment en considération. Je l'ai déjà dit, année OEO 2022, na prophétie OEO nazwaki na mikolo elekaki vidéo ezali toujours awa na kati ya chaîne YouTube OEO Trace RDC News. Na loba kete année OEO République démocratique du Congo et qu'on vivre ba événement topé ba film oyo nanu et vivate et qu'on vivre ba scandale terrible. Il y aura vraiment de morts, il y aura vraiment de morts. Et alors esengo na ba oyo bazali koyoka message na Nzambe pe bazali ko bongwana parce que objectif ya message ezali était oyo kayango pe obongwana obongola nzoto na yote mais obongwana na esprit, c'est-à-dire que vous allez renouveler par l'intelligence, vous allez renouveler. Le message de l'Éternel Dieu m'a été donné en ce moment nanzela ya vision au nazwaki namoni na se retrouver quelque part na Upen. Et alors, façon na monelaki Ipen, ezalaki ndenge ezate, ndenge eza na réalité bo eza bongote. Mais sinon, ce que je vis, na droite nanga, il y avait de supermarchés où ezali yaba congolais, na gauche nanga ezali supermarché où yaba indien. Et alors, tous nous savons, soko kota supermarché et que ozali déjà na colis na yo, topé na sac na yo, il faut otika yango na entrée. Et après, au kota na kati, au sombi biloko, au bima na bagage mususu. Maintenant, je me suis dit, na place que na kota supermarché ya ba étranger, na kota supermarché ya ba congolais, pour ba te belé ba lobara ke note, c'est-à-dire quoi, on n'aime pas acheter, soit se donner nous l'argent, soit que soutenir ba commerce ya ba ndeko na biso ba congolais. Plus, c'est ça aussi la réalité. Au mona, eloko o bazoteka na boutique na bino na coin, au tiki yango mais oke ko somba eloko et pas yaba étranger. Et alors, na vie réelle boye déjà, au mona bouteille ya jus oyo ya plastique. Na ba boutique na biso o bandeko na biso tozana bango na ba quartier, na ba digablo, ainsi de suite même na zandu, au mona bazoteka bouteille ya maïwana 500 francs. Mais ceux qui ont côté na supermarché, au moins na bazote kengo 380 francs congolais. C'est-à-dire na ba indien, na ba boutique ya ba congolais, banani bazo bomamboka. Et alors, quand je me suis dit na kota na boutique ya ba congolais, na koti na moni il y avait vraiment des gens. Donc, oui, il y a la sécurité. Ce sont que nos frères congolais, baza italiens, mélangés aussi avec des filles. Maintenant, de l'autre côté, boutique, comme on dit, toujours na kati ya même maison. Na moni na kati ya même maison, ezalaki na bureau, ya mutu moko azawana azaloko la chef ya sécurité, ya ba congolais oyo bazali ko sa la sécurité juste avant au kota na kati ya boutique. Moi, j'étais juste là devant. Nazui sac nanga na pesi bango na lingi na kota bayebi singa oh non futa 1000 francs avant kota na boutique na lobby. Oh, depuis quand est comique avant muta kota na supermarché et puis il y a biso ba congolais il lui faut afuta 1000 francs pour na bagage na ndenge zotika. Alors parce que j'ai tenu à moi une sac na lobby te na kota na bureau ya chef ya sécurité na bango na solola na ye. Na koti na bureau ya chef wana ya sécurité pour na koyebisa ye que
naye pona somba biloko na kati ya supermarché, mais namoni batu na bino ya sécurité o baza wana na porte balobi que non, avant okota il faut ofuta 1000 francs, mais tandis que ba supermarché ya ba étranger eza à côté tomonaka makambo wana te. Je pensais que le monsieur tango atelemi ako soutenir tope akozala vraiment na vérité, tope akosalela vraiment justice moko ezali équitable. Or ye moko pe la personne o azali na kati ya bureau azali pe parmi batu o bazali kosala mafia wana. Il s'est élevé, namoni azui 11 donc 10 sacs, azui 10 sacs ya batu o déjà bakotaki na maison bafutaki bambon. Parce que ba pesi dona mutu na 10 sacs wana il fait ça la lokola 10 000 francs. Parce que esali lokola 9 000 francs na maboko na mbongo ba pesi e ko kapete. C'est-à-dire que na mususu na place a pesa 1000 francs a pesi 500, mususu pa pesi pe 500. Namoni azui po ba pesi mbongo a compter après azongiseli bango. Il a fait devant mes yeux. Maintenant, na yeko tout na ye na lobby. Oh, messieurs, mais bozali ko fonctionner ndenge nini? Parce que supermarché ezali eloko o ezali ko gérer alimentation. C'est-à-dire ko lia nourriture. Na kati ya supermarché tozokuta nourriture babiloko oyo mutu akoko zala na yango besoin lokola ba parfum ba nini tout ça là. Donc le supermarché ba congolais ils ont représenté vie ya ba congolais. Et alors le problème est que batu oyo bazo travailler na kati ya supermarché wana ezali batu oyo bazali ko sala musala na kimute mamabe. Le supermarché est représenté en image comme la République démocratique du Congo et celui qui était au bureau, c'est celui qui est à la tête. Il y a supermarché, il y a ba congolais. Il s'est pris avec moi dans sa vision et après na eko mona miso moli mo eko fongwama pour me dire tu as vu ce que tu as vu, c'est comme ça que marchent les Congolais. Ennemi ya Congolais ezali kaka Congolais yemoko. Et il me dira qu'au bandana sommet qui non assez, je vais frapper le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'Éternel Dieu vous dit de vous repentir. L'Éternel Dieu vous dit de vous repentir. Il y a d'autres Congolais au pays Bazali en étranger. Bazali kosala tout. Parce que Bazali n'a besoin, il y a des moyens. Moyens bazwango liban des alités. Il lui vient que pour créer des troubles, ils sont là pour trahir leurs frères congolais. Pour faire souffrir leurs frères congolais. Ba trouble autozali komona na est de part et d'autre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ezali ba combat tope ba bitumba oyoyo ba étranger baza à la tête na yangote. Ezali bitumba oyoyo kaka ba congolais otozo mona baza na pouvoir. Kaka ba congolais otozo mona ba mususu bazo baluka bazo zonge pai pour financer de guerre pour na ko matisa ba prix ya ba biloko pour na ko faire souffrir peuple congolais. Maintenant le Dieu de la République démocratique du Congo s'est élevé. Tout celui Mutumokota kozala épargné, tout celui qui se met à trahir la République démocratique du Congo, tout celui qui se met à trahir ses frères congolais, peu importe Moussala, peu importe dimension, il y a eloko oyo zali kosala pour maltraiter le peuple congolais. Cette année ne finira pas. Bozo Koufa. On reconnaît un prophète lorsqu'il dit quelque chose et que cela s'accomplisse. Je l'ai déjà dit une fois que le gouvernement et kozala vraiment na ba trouble. J'espère que bozo vivre yango bozo mona
Comment ba mususu bazolongwa bango moko na kati na pouvoir. Bakomi démissionner à marque na marque. Même à ta au démissionner, tu vas mourir parce que tu as participé à la souffrance du peuple congolais. Ainsi parle l'Éternel. De la part Yarené Abiri, le messager de l'Éternel est Dieu. Zambalola, Éternel est Dieu, Abba Père, les dieux d'Israël. Je bénis mon pays qui est la République démocratique du Congo. Tendre Père, les dieux d'Israël, donne-nous des dirigeants intelligents. Donne-nous des dirigeants qui ont l'amour de ce pays. Éternel est Dieu. Effacez, Zambé, exterminez Bango, effacez Bango, et qu'il ne reste même pas une seule personne de leur famille. Moutounion so oyoyo azotelema pour combattre ces pays. Mutudo Congolais nyonso oyoyo azali à la base ya ba problème topé ya ba difficulté oyo mboka o ezo courir. Éternel est Dieu Abba Père, cette année et si laté bakufa par le nom de Jésus. Zambé cette année bakufa par le nom de Jésus Christ. Éternel est Dieu. Kombo na yo ya bonzambe eleka na mboko ya Congo et balaye bango et effacer bango. Éternel est Dieu, efface l'air de cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant glorieux de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bako inanga bako tambwisa kombo nanga na ndenga mabe, bako sala par toutes les façons pour bakotisa ngai même na prison, parce que ce que je vous dis c'est de la vérité, mais que le Dieu du ciel oyo achama lobana ekat na ngai, à moins que nazala nazoya pour tromper la population ou le peuple de Dieu, mais si je suis dans le bonne voie, Éternel Dieu m'épargnera, et je le sais, et ce que je dis, cela ne vient pas de moi, mais cela vient de celui qui m'a envoyé. Cela vient de celui qui m'a envoyé. Et alors, message Yami Balé. Peuple congolais, bozali vraiment séduit et menacé naba serviteur topé naba prophète, naba docteur, naba apôtre, oyoyo. Bazali na ba message moko ya séduction. Ne vous donnez pas à leur mensonge. Ne vous donnez pas à leur prophétie. Mais au contraire, je vous demanderai de vous appliquer plus profondément dans la prière. C'est la prière qui fait la prophétie et non la prophétie qui fait la prière. Cherchez l'Éternel Dieu de tout votre cœur. Je vis l'Éternel Dieu nanzela namoni nzela mibale dans mokili, namoni nzela mibale. Maintenant l'Éternel Dieu m'a placé na moko ya banzela o ezali nzela ezali ko ramener batu vers la vie éternelle. Je suis là placé Nanzela pendant que na telema kiwana, c'est-à-dire que ceux qui mutoye Nanzela nanga alingi akende Nanzela ya mabe, automatiquement nazola ki c'est Nzela ya bosolo pour lui dire que non, mon frère, ma soeur, kozwa Nzela oyote landa Nzela o. Et les gens qui écoutent bazali koleka pe bazokende bavi na bango ezozala sauver. Mais du coup, naiki komona mutu moko aye na nzete. Banda ko menacer ngai na ndenga ko sakanate. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile de servir Dieu. Ce n'est pas facile. Je vis le combat. Muto aye ko bundisanga azaka congolais. Azaka congolais, mais aye ko combattre ngai, pourquoi po na telemi po nazali ko conduire batu na chemin ya bosolo.
Ils feront de faux témoignages à mon nom. Ils diront de n'importe quoi. D'ailleurs, ils vont vous rappeler, ils vont barozongi ça même na ba vidéo, ainsi de suite, pour salir à ma personne, pour na kokomisa cœur ya bato incrédule envers le message de l'Éternel. Moto so oyo akoyokela ngai na mongongo ya Jésus-Christ, mon Seigneur, qui a été crucifié pour nous sauver, à cause de la sauver na vie na ye. Mes frères et sœurs, totambola na kobanga nzambe, totambola na vérité, totambola na bosolo. La vie chrétienne est basée et fondée sur le pardon, sur l'amour, sur l'unité. Peuple congolais, soki toza unité, tokobandaka tourner à rond, tokobandaka tourner à rond. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, merci, que Dieu vous... Temps de la parole.